présentatrice na bino o amesana ko mela bino ba news pe za toujours o amesana ko pesa bino ba bilingue moko lelo na émission na biso ka ndezalaka ndenge topesana ko mela bino ka ko lakisa bino ba innovation ya sika lelo na yabi ke toye na numéro mosusu bino mo kala mingi te bozo découvrir yango na Clarisse Place mayo a se présenter na so bino mo kolia ko moni esika boza na banda boza ya ko sepela boza ya ko ganga ko bomoni équipe complet ba journaliste pesa ko ba mesana ko sepela biso ba mesana ko sepela bino na tous les deux chaînes na biso Congo ya lobby na Africa Telema banzi na nga et on va se présenter pour moi on ne a rien à dire. Bonjour. Bonjour, c'est dans la cadette de la presse, famille. Darling Love, moi ça fait, mais moi ça doit être bien, ça m'a compliqué. Alors, bio kaka, facile à garer, difficile à manipuler. À lui, sous de la ligne, à bâtir ses lignes. En passant, non, on a eu pour elle, la terre du Congo, mais il m'a regardé mon boyer, pour se faire la randonnée, pour me faire on est mort à l'eau. Merci beaucoup. Mot d'or n'a pas si donc bino mo boye biti bo moni lombe ko ese longa sikate oui abino Clarisse Plasma écran géant 1000 pouces on nous sont les condois sombanga mais naza wa ba chinois te ko nga naza ya mundele nga pozo nga foke na ba port a boma bis faut la commande na poto ya mo ba na bo balobi na actualité l'autre yeli bino ba programme ya actualité musicale bo eza ko circuler na monde na actualité musicale oya lelo na pesi maloba na Darling Love yende a représenter le bino actualité musicale ya siko ya pour le moment eza ko circuler na monde Darling Love. Ok, merci beaucoup Meka. Il y a liboso na ke ko remercier na John Maonzo bien na John Maonzo na leli mutabatageri comme actualité musicale ya lelo Jude Piana azobeta na Grand Baoba dimanche ya lelo en plus c'est sous tête au suki wana que héritier Watanabe sa album le 2 novembre toloba album bozelaki o Watanabe aumeli meta sona koki koloba koloba nanu mpona date wana est ce que komi boopesa chance donc on a fait ça selon avis nanga vraiment na moni ba lelo lobby ya wata eleki banda boss live alobaki na biso ke azobimisa eza na semaine oyo mois prochain bozo est ce que oza sur na information oyo ozopesa public na yo ke le 10 novembre oyo eza sûr na oyo ozoloba wana po peut-être déjà balemi population balembi déjà lelo nayebi te Clarisse Plasma soki yo okoki kocontredire nga na oyo nazoloba nayebi te site ya Jésus site ya mbala Jésus te mwana Paris ya solo ka ndenge olobai na nga naloba soki tongi tolobela makambo ya musique fo naloba sujet na yo selon nde bozolela makambo ya wata héritier watanabe ya album na ye bozeli yango trop mais lelo Darling Love ayeli biso news toyebi te oloba nani mponga na okoka te loba na Clarisse Plasma nayebi te. Merci beaucoup Laetitia Meta. Bon eloko kaka nga nakoloba boye nazokotela héritier te mais nakoloba boye producteur ngani oyo azoproduire album ya héritier David Monto aza motu moko alinga kosala biloko nefo eza na bakalite ya makasi ozomona yango azomona tellement ke héritier aza mpe aza leader ya makasi il faut asala eloko moko ezala ya bien eloko eza premier album na ye ndenge auke kolokoma ya présent na biso Ranson na maison mère ndenge na ye kosala boucle na ye fo asala eloko moko oyo ekoconvaincre public congolais normalement mpo eloko yango mpe honorable bebi tutonda ye uti oyebisanga na ntongo awa ke héritier awumeli ozomona tuninga ke bino bapadisango héritier awumeli l'album eza kaka bapesi date oyo mais je crois que aosala mosala na ye po alambela biso eloko moko ya bien mais tomoni déjà abwakela biso déjà donc bon nayebi te boss live olingo mema biso na système na bino ya maison mère obwaka kaka obwaki mwa chanson moko après chanson ebeti succès esili tobwaki biso bm tolanda bm sava quand même
moyen atanga mboka eza te mposo natangi mboka baya lupo bayibao nalinga bayibao te mpoza jet privé na ngai namoni yo toyebi te boss live azolinga amema système ya maison mère abwaki champ moko champ ebeti ebeti ekosila succès après album oyo obima na nsima ezangi impact to ndenge nini po tozocomprendre te Darwin. Ok, tozela kaka po héritier Watanabe ici déjà a confirmé biso date biso toza décidé na bino nyonso bolinga héritier Watanabe. Actualité musicale na nga lisusu ya lelo lisusu eza que album na ye ya sika forever génération en génération mais à part là yo kobi koloba nini po déjà album na biso c'est bimaki oyo papa la biso malgré tout esaki yo on balobaka l'artiste ne meurt jamais atikaka batrace par là yo lobi. Merci Darwin Love. Actualité musicale na biso ya lelo oyo Darwin Love auti kobatela biso ya papa wemba c'est vrai papa na biso album déjà auti kobima eza déjà sur le marché mais tosepeli makasi album ebimi na bamusicien mpe mama na biso Amazon tokoso bango esiko ozali merci vraiment mama na ndenge na ndenge alongoli suspension nyonso tu mpona bamusicien suspension nyonso monsieur bamusicien nyonso bazalaki suspension mais mama Amazon auti kolongola suspension na bango ecoïncide mpe album mpe ebimi Clarisse Plasma toyebi te soki okokoloba nini okoki kokoloba te nini oui Laetitia Meta nga nakobakisaka boye en tout cas merci beaucoup na maman Amazon esika azali bambote na yo vraimen ebele mais respect maman mpona yango makasi arespectaka yo vraiment na eloko nga na sepeli nango vraiment alakisi bomama na ye donc malgré tout badongola miso bato na solo koloba Jericho Betox 257 bato na solo ka botikaki ndoki eloko nga nakolobaka yango wana botikaki songisongi na bilobela na bino alozwi transport na yo to nzela makolo makampagne oki kuna mama na mifufu apesi yo to lokwa biso to batetela mwa pondu mwa loso lie molobi bizoba donc mama Amazon aza eloko na bino yango kopesaka bainformation bizoba pa apama eloko nga nakolobaka yango wana mpe eloko na sepe mama napesi mama merci mingi mpo lokolisi information esali na mama wana lisusu namoni bandeko nyonso oyo balandaka émission na biso ya biso esika baza napesi bino bambote mingi wana namoni grand frère na nga vraiment namoni Guy chinois na kati ya Londres maître chinois maître beauté maître aspect ya na nga moko napesi bambote mingi esika ozali actualité musicale na biso ezocontinue Darwin Love. Oui, merci beaucoup. Par là, on va remercier encore Aristote Kitambala, Yayo Yamouana, Darwin Love Yamouana, na fait Sina occasion. Actualité musicale, on a encore exact que Ranson ici a quitté les États-Unis, aille déjà à Paris, on a et à featuring Yayena Awi Lolongoma, on a la carte à Paris. Par là, mais tout le monde dit que Ranson a zone à valoriser sous musique na biso ya Congo parce que mbauta ko ba Ranson a aussi perdre héritier Watanabe Ranson a sili mais OK atika ki na ba musicien pour nous que ça la comme ça la makasi na la carte à Paris. Merci Darwin Love. Ranson aza artiste moko munene awi lolongoma pe aza artiste moko international après bani balobi album nino featuring na bango wana ba chant na bango ekozala distribué na Grâce Musique ekozala awa te ekozala distribué na Grâce Musique mpona kolakisa ke eza bazobeta bazosala featuring moko oyo eza ya musique moko bazobeta international Ranson aza na kati ya Paris na awi lolongoma kaka ndenge oti koloba mpe toza koinforme balandi actualité musicale na biso moko toutaki komona nde bazolobaka miel de son aza te mais tomoni miel de son pembeni ya we ya phénomène we Ranson na kati ya Paris par là ndeko na biso Plasma eloko nga nakobakisaka boye en tout cas bravo vraiment na président oyo Ranson Igwe de la Forêt napesi yo bambote ya passant na sentir vraiment ke we Ranson a valorisé lisusu musique na biso po awi lolongomba aza vraiment grand artiste bato ebele bazala kose trompe bazala kokanisa lokola ke awi lolongomba aza étranger or il est congolais azalaki musicien ya papa wemba drummer na ye azalaki na kati ya orchestre ya papa wemba na vie est belle. Oui, c'est un grand artiste, donc il est congolais. Donc bravo vraiment la présidente Ranson, Bayanki Pouy, Sankara Bamonyoso, la personne vraiment Bambote vraiment ébélé. Tozo comme musicien au départ, ils ont pas congé. Au départ, ils allaient donc musicien ici pas.
aza déjà alongwe déjà na groupe parce que azoleka mpe baémission na batv ya kine bato bazomona ye déjà sangnani lobeso azwi lettre ya blâme il paraît-il bon toyebi te soki nini wana igwe de la forêt nde akoyeba soki ekozala nini mpona lobeso ntango igwe de la forêt akoya. Merci Clarisse Plasma. L'obeso a suivi lettre et à blâme, c'est parce que à l'écaki, na moko ya émission au kaka internet, à loba qui au sengela qui à loba au binomoko balanzi, au la bande pour la biso au bakiki sur la émission net, on a qui ensemble, binomoko tala qui on venu oye à loba qui a musali que président na Igwe de la Forêt tellement il n'a buso bataille na bêtiste, ya wana apprécier lettre et à blâme na musike sikazali, to pesi penda ba félicitations mingi poye penda za papa eza te que non azaka na parti pour bana nyonso azaka bango ndenge moko maison mère na benga ngo entreprise soki babengisi yo na émission ata journaliste azotuna makambo oyo ozomona eza mabe kokota na jeu ya journaliste te pour soko bebisi mosala no journaliste ana kolesa te ye azoluka bavi na internet azoluka batala ye site na bango etalama eyebana yo mosala na moyere ebebi okumo nyokoma parce que oza na bana ebele moto olesolo bana journaliste ana ekoma azonyokoma na oyeba so naza motu munene akutosaka na ye donc respect fo ezalaka ntango babengi so na émission makambo ozoloba beta fo bayebaka soko monike mokolala motu na yosala bien te lobake na kopasa émission to bie biloko meli ozokoka kozala kati ya assiette na yo te oleka émission te journaliste osala kaka oyo eza mosala na ye ayoki news atuni oyo bainformation soki yo omoni ke non il faut napesa information oyo eza vrai opesi yango balobaka mpona koloba il faut kobalusa langue na yo 7 fois oyebaki oyo nazoloba eza mabe to malamu oyo nazoloba ekokreelenga problème to problème te biso mpe bandeko bajournaliste tokende epai tozonga epai aire moko mpe toyebaka bakestion nini tokoki kopose baninga tala lelo bakestion oyo bokozaki ndeko na biso lelo epesi lelo azwi mbando na ye azwi suspension omoni sikoyo nazozwa lorepa na yo Ok, merci beaucoup. Avant de faire la news musicale, je remercier la patronne Madongo Oumela. Namoni encore na Suisse. Babi bo personne on y ba on appelle muta Darling Love. Vient nanga Ogi Champagne. Babi awuti na famille Mouti. Wana balobi eza ya makila. Po ya boti kuna après wana sans plus tarder na opé ça va news musicale na biso toté comment na calamité Fabrigas awuti kozwa disque d'or. Oza na ba président ebele ba beta ba disque belé nanu bazwa on te parla meta ozoyebisa balandi ya Congo ya lobi nini pe na Africa Telema. Bandeko ya Congo ya lobi balandi ya Congo ya lobi na Africa Telema TV oza news oyo le connaisseur Darling Love a trouvé Sabino eza vraiment vrai de konabino artiste la bino asalika ka musala na yo bino nyonso le mona ki bo félicita ki ya mwana azimba na ko musala nyonso ezalaka na lifuti nango musala ya zoba bafutaka ye kwanga ezanga billet musala malamu oya billet bafutaka ye kwanga elongo na billet na ye yango yepe azwi mbando na ye na ebite Clarisse Plasma. Ouais, Laetitia Meta, donc bravo na l'homme de Tengama, l'homme de Yamado, donc bravo. Tant que tu as salé l'eau qu'on a eu, l'eau qu'on est foutu, l'eau qu'on a malamu. Pourquoi tu vois que le moment où tu as ma bête, tu as un petit wap, et le wap qui est dans la wazé, quoi. Même si tu as un thème, tu as un cata sachet, c'est un homme à fouiller en monté. Donc, puis, sur ma place, on a un bon à Fabrigas, mais pourquoi ça, nous allons à ça, yango kaka nga na félicité akende liboso mbala nsima eya ekomata 10 mpo esalaka bie ezosala fierté ya musique congolaise lokola Gisèle Zinga ayebisinga na ntongo lelo ke Fabrigas vraiment donc ça va mais mpo nango Fabrigas esika azali ekomisa ete minene te ekomisa minene te azala na ye kaka sympa na ye peut-être eza kaka musiki te ezalaki musiki mélange na simplicité na ye yango wana ememi ye place wana lobi te lobi okuna soki okomona yango ekomeli eloko eloko moko boye ya lolendo eloko moko boye ya lokumu eya mikumisa misala boye ntango mosusu deuxième okozwa yango te mais baencouragement toencourage oyo esika ozali biso awa na bajournaliste bachroniqueur nyonso tu ya Congo ya lobi na Africa Telema TV tozalaka bafan ya bamusicien te tozalaka fan ya tete mpo tovikaka na mbongo bamusicien te topesaka toujours banews oyo eza vrai tolobaka oyo eza vrai oyo eza musicien aza na actualité na ye tokolobela ye oyo aza na actualité te aza ya kolala tokolobela ye news nanga ya supégal ke nazokoinforme bino jeudi ya miso azobeta vendredi oyo na kabila santerre
invité spécial na ye Patuziana babi ekoyinda mabe la cabine santé mais ta parla na évité ozoloba nini po babi bien relié à Miss Baye mabe. Merci mingi na balanzi ya émission na biso tout sauf rien balobi actualité musicale na biso ya lelo je suis fan mpo na lelo